Bon dimanche à vous mes amours, hein? Naouti déjà église, là, je suis à la maison. Naouti c'est ma copine, Naouti c'est Baoyanga, Babenganga, hein? Toke bondal, toke liangolomo seka, hein? Bamelaka moi savana, bamelaka moi bavaria, balera mongolo, yango tokenda nango quoi. Naloba kaka kabele tikalaka bilambe tikala mais ya libumde tokenda nango. Bon dimanche à vous, mes gros bisous. Très congolais, encore une fois en deuil. Eza pasi, eza mawa, bandeko nanga bomoni dernière vidéo, boyoki maloba nini, ondeko na biso, asali nini, alobi bandeko nanga, landanga tina suka, ndeka tomesana opesa ba information, bolanda vraiment tina suka, toyeba nani oya kufi. Esangisa kanga kimia. Shalom à vous, shalom à tous, c'est moi votre humble, la servante de Dieu, Inès Nzembani, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Bon week-end, na tombeli bino nyonso zambalola apambola bino. Sans plus tarder, bandeko na ngai ndeka na loba ke soki likambo ezali boko bandomo na ngai yangwana na ye poto solo la. Merci beaucoup na ba partage, merci beaucoup na ba commentaire ya batu oyoyo on apesaka vraiment confiance o pesanga confiance pardon ba ope balinganga te ba ba finganga tellement na yebi binote vraiment l'amour de Dieu et le babiso ke tolinga mutu nyonso parce que nzambe asala mutu nyonso na elilingi na ye pona ko kota na sujet na biso bomoni ba vidéo ndenge leki bomoni dernière vidéo ya ndeko na biso oyo auti kokufa esali pasi esali mawa eza na okande na linga otika bino bongo te information soki ezali pourquoi pas na partager on a ba oyo ngai pourquoi pas na yebisa bino nini vraiment ezoleka bomoni ba vidéo ndenge leka ki bandeko na ngai théâtre baza lisusu na matanga théâtre bakufeli lisusu bon tellement bato basepelisa biso na bino na tika bino te na ya na moke na yaka ko informer bino que notre artiste n'est plus notre artiste comédienne oya banda o tourner na groupe ya Marie-Hélène kombo groupe esika banda ko jouer eza groupe de réveil ya maman Marie-Hélène. Marie-Hélène, j'espère bino nyonso boyebi oya banda o jouer na ba divorce ndeka nzamba sala makambo na ye asala groupe na ye esika banda o tourner dernier moment na ye yango na ba vidéo oyo asalaki esali pasi esali mawa pourquoi toujours na bandeko na biso ya théâtre bandeko na biso bajouaka vraiment théâtre bazokende très tôt bazokende avant kolanda mwa ba source babike batu misu balobi pourquoi mami maman Hélène akufela vraiment batu ebele famille na ye utaki okufa siko moko ya groupe na ye auti okufa première vidéo to sali ezaka pona to informer bino mais
soki tozwi lisusu ba nouvelle tokoya lisusu po toyebisa biso au juste ezalaki nini. Kozonga na video na ye o na tie, j'espère bino nyonso boyoki nini o ndeko na biso alobi na kati ya video wana. Abi nyonso etikalaka, kabelo etikalaka, bilambe etikalaka, voiture etikalaka, mais oyo nyonso ekota na libumu tokenda nango. Oui, tokenda nango. Ezalaki video na ye o namonaki ndeka toloba dans la vie ekoza mutu pe tongo etane abike non nakumisi nzambe parce que apesi nga pema ebele balalaki ba lamuki te menga nzambe asali nga ngolu na lamuki. Donc ezaka bandenge ndeka tolobelaka nde tolobake liwa ka nzambe mutayebi, liwa ka nzambe mutakataka asala makambo na ye na ndenge na ye. Mingi balinga ate balobake eza tokolobake nzambe mutapesi abotoli, mingi balinga ngote, mais c'est vrai ye moko aza maître ya temps pe a circonstance, ye moko ayeba kopona nani akotikala nani oyo akokende. Bandeko na ngai eza kaka po toyeba ke amusu po tobosana ke liwa ekokoya tobosana ke mutu musu akobotama obotami na o bien, mais omona moi quelques jours to quelques années ofanda mokili bien, mais tango ekoma na moment moko mona ozofanda sutendo ozalaki santango eningani ndo bando tambola makolo mibale omona komo tambola likolo moko ndongo bando pema na o bien okomo pema mabe na ebi mutu moko asali inane deja otoyebaki aumelaki na koma tellement ko umelele kaki ezaki awa vraiment na Allemagne esika nazalaki tozaki na espoir ke tellement nenga zo umela ba famille baluki bakoti mabondeli basali nyonso, mais jour tango kokaki ndeko wana auti kokufa awa na Deutschland. Donc ezaka pona olobake toyeba kotambola bandeko na nga oyebi dans la vie et ana batu misu tozo tambola na ba ignorance ebele tozo yeba to juste lobi nini mtekokoya ba surprise a lobi nzambe ka mtayeba hango oye yaka lobi selma chekise biso toyebe lote to mona kaneti basoso ato mibengi nga na apongo mo mona lobi na ote ato forme ndenge nini ato tangi ndenge nini ose forme ndenge nini osali makambo oya bien otangi, mais avenir appartient au Dieu. Ye mo kamta ye bien biso to yeba na biso lote ya ona kamo abatu misusu tango tozo tombama tozo mimona kaneti biso to leki tozo finga baninga ozo blesser muninga sans pitié oyeba te ke loko na osala esa muninga passe nde na ofinga muninga boye esale passe eza batu miso mona bafingi ye atali na eka mesali e passe ba blessure intérieure e bomaka nde na bina ko informer bino lisusu toyeba ndeko na biso nini o esalike akufa eza na bato bazala na ye basolola epe na ye tout ça ndeko na biso atiki mwana na ye moko kaka ya mwasi makoka ya mwasi pona mona pe bato ya théâtre mingi bazaka na bana penze belete bazaka bana moko mibale tout ça ya tiki fina e moko oya utaki kozwa diplôme na epe ya classe a mwa mke vraiment to mona ki on a ba Facebook, mais malheureusement nzamba eko décider ka ndenga sala makam na e Mireille akufi Mireille azali soute so botali elonginde na balancer ba photo. J'espère que na batu misu ba yebie et a batu misusu ba yebie te po azaki vraiment misusu a joua kana groupe moko msu na banzonzi nga kota na ete et puis lo moko ezake epesa biso mayele makasi bwebi na vie eza makamu susu omona ozo sala na yo osala bien
ozoya na ba télé ba otalo na ba télévision comme star mutu nyonso ayebi yo ozomona ngo bien mais siko toyeba komilengela parce que elongi na biso ntango ezokende elongi na biso ntango bato baomona yango partout ko se protéger mpo nga ntango nazo kojouer tout ça bato batala biso toyebi bango te. Il faut koyeba ko protéger bato musu bakenda na bango na banzela mususu bakenda ko se protéger mais yo soko za na protection te babi ke soko zali malili za malili soko za moto za moto zala na protection moko za makasi na prière nde tomoni ndeko na biso abike na uti église oui esali biso bien parce que bando luka quand même elongi ya Nzambe ngo na ngana yebisa bino bandeko na ngai boyeba soki tozwi ba information toya lisusu ezali ya muke o ngana na solo na bino parce qu'il y a beaucoup de gens yo lobaka mingi siko bolingini natika ka ba photo ba video ezoleka na lobelo te na informer bino te non fona loba elo nini elekaki soki peponga na lobelo moko nga ba video na sala ngo te soki pona soki ndenge ninde bokansaka na non eza akutu posa la ngo posa la nga pete mais na sala ngo mingi eza pona profiter ko pesa batu conseil parce que eza beaucoup de buzo bato zo sala na internet to bosa na ke Nzambe azali omona biso to bosa na ke photo tambola malamu pona bana biso baza malamu to bosa na ke liwe zali to luka ka Nzambe na tanga pasite to kenda ka to mona mukolo azolandaka makamba buzoba loko pesa nga kanda yangwana poso to kena ba site wana ba chaîne yana mususu boza kona respect bazo lakisa bino makambo ezanga tina me bokumisa bango ngana opesa bino ba information bie bo finga Nzamba lola pambola bino nyonso bo finganga Nzamba lola alimbisa bino parce que na sala ngone intention te boyebi lisumu pe koma lisumu etala manane intention donc intention nga boyebi ngote na yaka représenter bino te longi nga po bomona mais na yaka pesa bino information na yaka pesa bino ba conseil oye kosunga bino na mokilika na vinde to vivre spirituellement to ebandene akobunda kana bitumba molili parce que oye ko ya lobi ba okufa baleki biso na elo do biso to leki bango ne lo kote bandeko nanga bomoni lombe mwasi mbinga yeyo akufi bo biso nde to tikali to leki na nini yo so monika vina yo lingo changer ngo to pona mukolo vika buzoba Nzamba limbisa biso Nzamba batela bino babone na nga nyonso obozaka na pona ko soutenir nga Nzamba kokisa posa ya motema na bino. Je vous aime beaucoup. Soki information musu ye na ozanga te ko informer bino. Merci. Na ba retrait to lokio na tama pasi Nzambe tokio na sala ni susu ndenge ninyo oye papa na luka ganyo mosusu yende nani na tikala seneyo yonde uzala kaya ya nangali bosa ya oye bininyele lisakanga ininyoyo esangisa kanga kimya